na kende vie na kende liboso na changer vie pour vraiment azana besoin pende ya kusunganga aider ngai parce que kotalela batu pe eza chaque jour son otalela batu mutu pa olembanga mutu alakisanga 50 000 déjà. 50 000. Nous avons l'hôpital qui est là, ici présent. Nous avons, dans le côté social, nous avons des structures comme nous avons les Restos du Cœur de TVC Médical. C'est la seule structure qui fait des actions caritatives. Il y a relié sa nécessité, chez Fazer, Passon, télévision. Merci énorme la fidélité Nabino na chaîne Nabiso. Nous avons mon papa pour la baonie sur Banda Nabiso Kino Banda et Bandelikino Lelo. Vraiment merci énorme pour tous ceux qui nous soutiennent de près comme de loin. Merci d'avoir prière Nabino. Merci d'avoir conseil et suggestion. Vous allez couper Nabiso. Ça nous va droit au cœur. Ça nous permet d'améliorer ce travail tout le jour parce que beaucoup de bateaux et en imperfection. On cherche à perfectionner chaque jour. On court vers la perfection tout le jour. Yangoana Nasen Rabino merci Nini Kozalana Kozalana Bino Penepenenangai merci. Naba maman oyo baki si moté mala mona bango la kaya exaucé. Et belé bobengi biso et belé énorme bo petit biso biso ki bongo ça quelque chose mais m'a exaucé aye ba ko garder moi na misusu ba pesi biso ba promesse na ba réagir té merci la maman na Italie na pesi mboté parce que ba misusu apesi ngana permission ya rotanga kombo na été à lobby à sali panaye parce que l'enfant est malade et plusieurs nous ont demandé d'attendre tous là réaction na bino tous avons vraiment besoin pour na tout la solution pour na exaucer na bébé wazana biso. On a yango na kei boyoka bisolo na biso mukena exaucer comment ça va se passer par rapport il y a conseil auprès de nous na décision nini oye azuna que belé pe ba bengi biso ba ndengaki bazaki na posa ya ko adopter moi ainsi de suite ça vous le savez très bien que on ne peut pas le faire d'une manière vaille que vaille et c'est impossible. Exaucer nazo ki tangu nanga ya ko meka ko lukape ko vérifier si réellement la famille a batika ki pena libanda. J'ai des audios où son père a parlé, alors il a quelque chose. J'ai des audios de sa tante qui nous a dit de faire ce que nous pouvons faire. Il y a des locaux donc c'est sa tante qui est la seule tante qui est ici à Kinshasa et je n'aimerais pas audio à TVT à moins que comme sous confrontation il y a sérieux mais donc carrément exaucer dehors et qu'il faut trouver une solution ensemble parce que nous quand même pousse vers la famille pour que je sache est-ce que c'est exaucé qui est sorti de la maison sans pour autant qu'on soit aval na bango pour ma mission bazala rabongo robiso ah tenzo luka moi na ngai bilonde bobombi maintenant qui na mon appenda jusqu'à quel niveau baché libanda donc exaucer dehors carrément à la place à kofanda te à la place à kola la tête tozo mekana moi muke ko yeba ko sunga quand même mais toza limité parce que vous voyez que toza na ba capé belé yango tozali ko senga ko implorer li tozo misu na vidéo pona ko implorer kaka bino boyeba ko tali kambo exaucer na pesi mbote boni bien okondi makambo kaka makambo ekoleka na oyebi mambo eleka na boni bébé c'est bien mais ça ka ba fièvre na ba grippe bakoki basuye makasi kola libanda tozoluka ba solution malembe bato ebele balingaki ba revoir yo lisusu mpo bato ebele babaki bana na posa basunga yo mais batela mwana bomba mwana lelo tosoli na yo longuement okoloba nini nazwaki décision wana parce que nazalaki na esika te nandaki kotalaki vie ya mwana mpe ezalaki aussi na risque kolala libanda bakoki mpe koyiba ye bakoki mpe kozwa ye barein mpo eloko ezorenye mikolo barein c'est ça yango wana nalobaki ma soki naza vraiment na besoin te so ya otika mwana naza na mposanga mona bokola mwana ngai nakende liboso na changer vie oyo vraiment aza na besoin mpenza ya kosunganga aider ngai parce que kotalela batu pe eza chaque jour son otalela batu mutu pa olembanga mutu alakisanga moyen abwaka mbisi alakisanga façon ya kopêcher mpo nga moko mpe nayebaka kokepêcher c'est ça où vraiment naza na posa naza kosa baide na bino mpo na bebe na naza na bilamba te toza vraiment na lisuni mpenza te potopoto mpe esila potopoto eza te miliki mpe eza te bafièvre mpe fo bamema na hôpital ok exaucer
nazoki ntango ya kosolola na tante na ye na telefone ayebisi ngai ke tosala na yo ndenge biso tokanisi mpo bango bapesi yo conseil mais bamonisi eloni baosala na yo te yo kokoloba nini? Bon, mwana nyonso azala na mabe na ye, mwana nyonso aussi aodesobia baparent na ye, ntango mwana araison nasalaki mabe nasengi aussi bolimbisi na télévision fo alimbisa po parce que naza mwana na ye. C'est aussi famille papa nanga bazala na bolingo te eza bokabwani déjà ata so naki na ndako na ye atikala nga libanda ye akoti na ndako. C'est normal po aloba bon mais mpo na ngai naza na problème na ye te eza jusqu'à ya kotikalaka toujours tata mwasi na nga. C'est ça, naza na problème na ye te soki ya koyede nga te eza yango mpe problème te me baoyo bazoyede nga nzambe akopambola bango ako récompenser bango na oyo baoluka soki basungi nga nzambe akopambola bango. Ok. Et puis nazwaki ntango ya kosolola na papa na yo alingi te okende Lubumbashi. Bon, koke Lubumbashi c'est vrai qu'alingi mpe te okende place ye azali abi obunda kaka awa obokola mwana na yo obunda kaka awa ye aza na eloko mosusu ya koloba te deja okoli okomi mokolo okoloba nini? aza papa na nga mais eza ye te moto asimbi vi na nga eza nzambe nakoki mpe kokende mpa na ye te mpo naza mpe na mposa koke kuna te. Mpona mposa koke mpa papa na yo te? Oui. Mpo nani? Mpona façon déjà navandi na ndenge tosololaki na mposa nabunda nga mona vi na ngai po ye déjà oyo asalaki ki aboti nga po déjà oyo ayebi na vie ekoki mpo na ye tikali siko nga mpe nayeba koke Lubumbashi nasali combien de temps na dépendre na ye te na minute oyo vi na nga eza maboko na nga moko nakoki kose dépendre na nga moko décision na nga eza kia soki kia bato oyo bakomona baza ba bonne volonté ya koyede ngai naza mposa nakende Lubumbashi na mwana na ngai nakende ovanda kuna nasala vie na nga façon nalingi. Oloba Swahili? Ngai te naloba Swahili te. Bona Lubumbashi kuna ovanda ndenge nini? Lubumbashi on parle anglais, balobaka anglais, français. Na wumelaki na Lubumbashi te yango vraiment nayeba Swahili te mais bambote banini nayebi. Oyebi. Bon, on s'en sortir pour nous assurer. Oui. Tant déjà aux années sika et bandé les arrêts passe. Maintenant et comme on a 4x4 et comme on ça va aller. Ça va aller. Na moi na okene kuna ça va aller. Bon. Pour déjà par cause à la journaliste. Cause déjà na mtema ko edenga. Ceux qui kenabi oza kotika na mwana boya été otika na ye ngai naza mposa te ke nyonso natalelaka moto naza mpe na mposa okosala nini kasi na vie okosala nini ozokanisa kokosala po bakoko ede yo osala na vie lelo? Bon naza na mposa même attendre à part nanu koswakotindela place ya kofanda mwa mbetu mwa dra miliki ya mwana et tout ça mais nini yo kokosala mpona oyeba kozwa soin na yo nini okosala? Bon tant naza mwa moke na ndako sepela nasala test de l'air mais naza ata nazonga sous classe te naza mposa nakende ba informatique naza mposa nakoma test de l'air mposa na nga eza ya mwana na bando osala na ndenge nanga mpo na gagner vie na nga nakoma mais baformation ya hôtellerie ezosalama ntongo midi mpo koyebi yango quand même nayebi okofanda so moto alobi ke bon alingi atangisa o yango atangisa o apesa cours moko ya français pour lobaka d'anglais très bien apesa cours moko ya français apesa yo akotisa na baformation ya hôtellerie okosala yango? naosala mpo naza mpe na mposa nakoma lokwa yo koanvi naza mposa na envie so moto te naza mposa bato nde baenvie ngai sikoyo. D'accord, c'est bon. Exaucé toyoki yo ndenge nini olobi et soki lelo kasi tolobi yo kende pa papa oza mpe d'accord te? Bon tolobi ke bon toluka solution tobeta baporte comme ça tozongisa o Afrique du Sud oke pa papa aza mosika nga mpe naza mosika ozala na Afrique du Sud mais ye aza na ngambu na ye mpe na ngambu na bon soki mama kasi alobi azoli mama kutu te kutu mama ata ndambo te oh pwani ata na expliquer bino bocomprendre te malamu ye azala ne mpe mosika nga mpe mosika so kosolola tokoki kosola na biso mpo aza bomoko ya libala noyebi ke fo mo bazana ozala na ye c'est pas un problème mais ye na vie na ngai te
Papa ko tout le monde mais maman avanda pour malgré papa pas maltraité kinga mais azaki ka toujours na bolingo nanga malgré moi si na ya sala ki kai nanga pour déjà temps na ya ki awa ndo tindela ba quelque chose malgré bande ko si ça passe nanga te mais nando ba kenaza na papa mais maman ataza nango maman tika otindelo mbongo ata ko benga wa ba santé on a bi maman kufa na bana mais ya ndima kufa na mibali akufa na mibali nga pe na sa vie nanga naza vraiment na posa openza zoka wa koyoka émission mutema na vraiment nzamba toucher mutema na a aider ngai nazonga vraiment vétide nanga soki asali ngai ngolo na osenga nzamba ozanga opambola ete aussi soki asungi na angelo ayebi loko to sina yebi bato ba oyedenga mpona mwana po sans mwana mutanga akipe vraiment makambo na ngai asante. Ok. Si quoi message ne coupe sa maman, au tali caméra, message ne coupe sa papa. Bon, non le message est belé te oyebisa bango. Mais nazaka na posa na yebisa papa biso. Malgré ma bé, malgré nasaki ma bé, pas ça que na ma bé. Nasa vraiment un problème na été. Ameka koluka isika on limbisa ngai, ce qui nasaki va pour la pardon c'est une présence libère. Ce qui peut-être que nasaki na problème na a limbisa nga. Aussi maman nga na problème na oté. Malgré osa vie na yo nga pe naza côté na ngai pour eza quoi de jour bois kanga. Mais par grâce de Dieu nous avons sunanga na ozwa vie. Maman yebisi ngai que maman banda opesa pe na bato mosusu za ya solo pena. Oui, maman ngai abandaki kovanda na kati ya ndako moko boye mpona ngola kuna eza ba nex. Na ngola kuna eza ba nex. Na ba nex wana ndito banda kovanda mama omona pe mobali alinginga ya okende kozwa mbongo epa mobali wana. Donc ça le quand maman banda cédé yo na mibali. Yango vraiment maman a biso aza semé de troubles na famille na ye. Même si spécial total na famille maman a biso balina ngate pona ye na makambo asala. Aswa bato ba minu abunda peza ba o bandeko baza na téléphone so ba olanda nga ba yebi histoire bien. Bien sûr naza mutu na olo bateke naza parfaite pona minute naza mabe na ngai. Ozota na ngai bike biso bato toza mabe toza pe na malamu na biso. Mais maman nyonso il faut atoke ok faut zonga simoy bakete na bana. Mais ya e ba ngote. Maman na ngai sike mutu na mutu chacun sa vie. Na kende koluka vie na ngai ndenga yebisanga abenga yebisaka tant bokabwana na Angola ayebisanga bo na yebité ce qui vraiment moi vraiment nzamba limbisa ngai naza vraiment na temps ya limbisa été naza vraiment na en moko eza libanga makasi téléphone yeba kozwa place ya limbisa po ya on peut fongolela onzela tant que limbisa été on peut fongolela onzela té est-ce que bien faut kozwa place ya limbisa po fongolela onzela azo seka la place de l'imbisaye peut faire la onzela ok liboso yepe alors ça vient je crois que à Rolanda payo na nini bato ne se bazana pour ça ba aider yo o ba bisa ki o bomba mwana o ko yebisa bangoni bon et non on a pas dit non merci pour parce que bambo on non pesa eza pe na msala boko ki o sa elango maintenant que boni émission na ngai celle bino passe maman ko na Italie fait ça merci déjà. Maman na Italie na question merci maman Esther merci parce que oede ngai nzamba pambola bakisi ezangi na ina lo bape na bato bazo vraiment bazana posa ko aider nga en vrai bo aider ngai nzamba pambola bino na opazo luka mwana soki aider Angelo nzamba pesa mwana amen. Merci beaucoup exaucé na ko na rozo temps ebele mingi te to komi na biso na suka bandeko balandi boyo ki exaucé tous autant ya kosolola na tant nyonso na yebi que vi na ezana ba parcours ebele nyonso te tolingi to betango na TV mosusu to bombi yango pona c'est important te betama na TV exaucer azana parcours molai mingi o e blessé et azu akoli lokola mona nyonso te Jean Goubala lobaka ba yibanga bo mwana alors to meka aider to meka ko sunga ya zonga pena na nzela ayeba ko prendre vie na main pour yeba ko ba décision à bien pour yeba ko kende liboso et c'est vraiment important ce qui bo chebiso maboko to sala musalo tina suka na yepe ko yebisa batu nyonso pona maman Micheline to meki na hôpital na kosenga na junior na sima ya caméra so ko tela biso image ya maman Micheline pona lo basiko liloba moko par rapport na yango merci beaucoup merci bo Monique maman Micheline lelo yo TVC
Et juillet, après beaucoup de négociations, juillet quand même, lobby d'ailleurs déjà, traitement et bandit et tout ça là, à côté, à ça hospitalisé, bon, moni denini, comme maïti, à côté, c'est la kati. Tu sais, binonio sont merci, pour participer qui. Tu repréciser que tu banda qui n'a ndambo botin de la qui biso au départ, tu banda qui surtout maman ya Brazzaville n'a pas si on beauté, comme vous qui m'ont bandi émission à Oluka Yango, et ça n'a pas de téléphone, maman émérance, quelque chose comme ça. Na Brazzaville n'a pas si merci parce que tout le temps elle est là en train de nous soutenir, en train de demander les enfants et tout ça là. Donc au moment où à la fin tout ça là qui dépense il y a aussi des examens on se peut pas découvrir que à un problème il y a cœur tout côté qui ba radio cardio ce qui mini wana tout ça là on a fait et ndé na sima bato à TVC ba eko senga biso base de psycho parti ndambu ya traitement na parti à traitement na e bako tsaye hôpital et tout ça là, mais on est en train de négocier pour bon batika la na yango nyo se ne bomoni et puis si biso sengo mingi TVC ndamba pa mola bino isusu maman taye na papa taye ndamba sala bino bola mo mingi, merci énorme. Alors pour ceux problème c'est sérieux très lipo na bana, je crois que na image wana je ne retiens bango pe pendant que nazo baso retiens bango bana ndeli ba mona bana ndé bazali ba tireli bango moko bazana moutouté, alors il faut leur donner au moins à manger et ils ont pesé sur biso ceux qui beaucoup retiens biso pe maboko par rapport na yango maman lelo a commis ko tambola a commis quand même koloba bosunga biso pe to pe sa bana oyo à venir il y a lobby bazala pe bien maman la bango zo tenir na bana na 4 wana surtout il y a bébé bazana 8 mois biso to qui moi masangu moi soya to sala ki to tindaki, mais il faut quand même moi suivi moko ya bongo ezala régulièrement, moi mbetu, moi nini, moi fufu, moi kolia, moi sucre, ozi moi fufu, moi elamba, moi sapato ya bana ya ajwana, bozanga te kotinda pona bébé, pona bawana pe bozo mona kuna. Je crois qu'on va se limiter par là, on se revoit très prochainement sur un autre numéro sur cette même chaîne. Nzamba mona papa mbola bino pona musalo bozaki kitoko bozali ko sala pene pene ya ba vision tozali ko yeba ko memela bino liboso. Merci et on se revoit très prochainement. Bye. Voilà, aimables internautes et fidèles téléspectateurs des MK Yokani Télévision, très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Et merci encore de plus à vous, chers internautes, qui ne cessent de pouvoir s'abonner et nous apporter un bout de bras à chaque fois qu'on lance un SOS. C'est pas une chose facile. Je vous avais dit au début, il n'y a rien de plus prestigieux que de donner sa vie au service des autres. Bomoni bitumba oyo déjà to bandaki oyo MK à kotaki nango azaki kolala te jour et nuit pona maman na biso Michel. Alors Dieu est tellement bon, ba prière na bino, ba prière na biso, bomoni place nini o to komi parce que eza facilité hein mutazana problème bande comme ça ba la ramo solo mais biso to la na to sauver ba âme. Je pense que tout ça na Kati, il y a hôpital TVC, il y a papa Nabiso, docteur Tatete, et puis na maman Nabiso, que vous allez normalement être informé de son nom. D'ici là, en tout cas, c'est vraiment une femme, elle est sociale. Hein. Moi, je le dis et je ne cesserai de le dire. Voilà. MK. Je vais revenir sur le superviseur, il y a TVC, mais voilà, je vais quand même, quand on a l'impression qu'on a lutte Oyo et Bandaki. Tu le fais tout le temps, on le fait tout le temps, mais il y a Oyo, parce que Hermo même, Ngapé, on a commencé à faire des Sunga, mais on a fait grâce. Impressionnant. Les lobes, on a parce que la fois passée, maman, on a été on avait fait déjà le premier pas. Mais ils ont tellement mon combat à mon ennemi que les loyaux TVC et Koti Makamo Bolandara Bolanda hôpital Oyo na ba émission kili na ba publicité tout ça là désormais Bolanda fait publicité on a awa parce que ils ont manière na biso à remercier bango parce que les loyaux bandimi à solo ba accompagner maman Micheline voilà na motu yao ya mbongo esenga ki wana ya moto ya mbi superviseur pour na ameka ko expliquer biso un peu ba existera depuis combien de temps parce que biso dans ba liboso papa et puis ba ebonné na biso ba liboso bo existera depuis combien de temps comment vous fonctionnez tout le monde prise en charge à kitoko awa netika to na poto mutu mo to biso en Afrique du Sud des photos et puis te faire voyager Tazara na Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez dire comme on a un et puis expliquer ça. Bonsoir, monsieur Tony Bokito.
Chocho, superviseur, il y a Fondation TVC Médical. Okay. Voilà, TVC Médical est une fondation initiée par le docteur Benjamin Tatete, qui se trouve en Belgique actuellement, mais qui est régulier à Kinshasa, et sa femme, Madame Violette Olga Tatete. La Fondation TVC Médical est un souci du couple Tatete de pouvoir apporter leur pierre à la contribution tant au niveau santé, puisque le docteur il est chirurgien vasculaire et phlébologue, et madame c'est une infirmière spécialisée en soins des plaies. Na souci ka ya yangi na ba mboka ya rotika pe elembo na mboka po na poto baza déjà reconnu, baza na renommé, baza pena ba grand médecin et ba na Congo pe ba place ba uta batika mo bilembo. Ndé initiative on a qui a créé la Fondation TVC. La Fondation TVC a deux volets. Le volet médical santé, dont l'hôpital où nous nous trouvons maintenant, avenue King 77, qui est un hôpital ultra moderne, comme vous avez vu. C'est-à-dire que il y a une vision pour que les soins de santé soient corrects, les soins de santé soient convenables, les soins de santé soient adéquats, et que le personnel soit un personnel formé, un personnel qualifié. Pour il ne faut pas comparer à la poto. L'autre volet, c'est le volet social. Dans le volet social, c'est-à-dire que essayer d'aider la population, parce que le social a beaucoup pena et la mingi pena. Alors, et dans ce souci, ça fait 5 ans et demi que la Fondation TVC Médical existe. 5 ans et demi déjà. 5 ans et demi. Nous avons l'hôpital qui est là, ici présent. Nous avons, dans le côté social, nous avons des structures comme nous avons les Restos du Cœur de TVC Médical. C'est la seule structure qui fait des actions caritatives. Il y a relié sa nécessité, chez Gay, Fazer, passant, la police, surtout gratuitement. Chaque mardi, nous fêterons une année le 16 août. Chaque mardi, soit il y a 15 heures de victoire. Au monde à Badbali, à Tondi, n'a pas des artistes. Sauf qu'il y a 16h30, 16h45 dans magasin qui tambo Tondi. C'est une initiative de Maman Violette. Car on a roleka. Pour ça, je maman, tout bien maman parce que il y a un place insensible bazar. Donc ça dit, à ce les Gananzela, moi sengi idée et comment appeler les structures. Donc voilà, il y a toute une organisation derrière. Tozan a la maison d'hébergement des enfants de Violette ATT, un orphelinat ultra moderne à Sangamamba qui a 21 enfants scolarisés, encadrés. Donc, bah, vous rappelez qu'en est Potoboyo, c'est émission Peguna. Et Tozan a la troisième structure, nous avons le judo club TVC Médical, un grand club de judo affilié à la fédération qui encadre les jeunes délinquants. Ils ont encadré les jeunes délinquants, donc voilà, ils ont déjà pas mettre pas de l'eau, ils ont encadré par les... Et puis nous avons TVC Salon qui est une structure en gros de TVC qui lutte contre la salubrité. So bimi na balabala na direction Chaba, banana avenue Ngenge, ti na soukana, bon monde va terrasser na tous les nettoyer c'est TVC Salon et gratuitement. Gratuitement. Sans l'appui du gouvernement. Sans l'appui du gouvernement, sans l'appui des boumets, sans l'appui de tout le monde. Donc même les Restos du Cœur, même tout ce que vous voyez ici se fait à base de fonds propres. Alors il y a 2 jours pour trouver Bissou. C'est un hôpital. Cet hôpital a des employés. Vous avez vu le cordon, Yasmine est parti. Cet hôpital a des employés, des gens qu'on paye. Il y a un personnel, il y a plus de 60 personnes qui sont ici à l'hôpital, qui veillent nuit et jour à fournir le travail selon la vision du couple Tatete. Tamboya qui est à l'hôpital. Maintenant mené au monde à la prise en charge de la bango n'a pas certain lomo le batouement est bela pour y fondation Tony, mais une fondation vient en aide, mais elle a un quota. Une fondation qui est un hôpital où on doit payer des gens. Exactement. Et c'est une réalité que batbaya dans les autres. Mais quand abino tamboya nango total qui to comme ça par maman Violette. Ma Violette na muté manaye baka azana maye la tali ate bakam sotala no eza jonte matalika na ba image na musalo ne bosali ndalobi lelo habité papa Tony bobenga bango baya non on peut pas laisser ça. Elle a ce cœur ainsi que son mari, voilà, la souffrance n'est pas leur joie et nous on a rappelé bino boya. Si vous êtes en hôpital, je pense que vous payez 5 000 €. Vous payez 5 000 €. Vous voyez que vous savez l'examen, c'est normal. Vous payez la prise en charge. Vous avez la réanimation. Notre docteur met la PC hors de la réanimation. C'est-à-dire que vous avez maman Arlette, il y a un bébé dans le comptoir. C'est-à-dire que voilà. Si Madame Violette fait ça, n'a interpellé Batou, c'est parce qu'elle a un cœur. Si ceux qui vous avez 5, 6, 7 euros, ça va bien abouiller. Effectivement. Mais malgré ça, institution beaucoup tout ce qui est financier de manière exagérée, alors que oh là là
sans pour autant se rendre compte que vous contribuez, vous rendre service à la population. On est taxé comme des gens qui ne font rien, mais pourtant les actions sociales qui se font ici ne se font nulle part ailleurs. Allez vous renseigner, tout à l'heure vous allez voir Madame Arlette et Madame Aurélie au secrétariat, vous demanderez les prix, par exemple des accouchements, des césariennes et autres. Vous allez comparer ça avec tous les hôpitaux, nous sommes 2 fois moins chers qu'eux. Mais pourtant, malgré les conforts, les conditions. Non, malgré le confort. Ici, les gens, donc ça c'est vraiment une parenthèse. C'était vraiment pour dire que cet acte. Non, papa, il faut parler de ça parce que c'est très important. Parce que il y a des services qui sont carrément comme à l'extérieur du pays pendant que on a pris très bas et puis en dehors de ça sous cas sociaux en charge. Voilà. C'est quelque chose de et puis ici c'est le centre de référence du traitement de la maladie communément appelée Mbasso. Appelé vasculaire, varices et tout. Centre par excellence, c'est parce que c'est le docteur, il est. C'est la ressortie. Non. Mbasso eza varices, eza appelé vasculaire, eza c'est son oui, Congolais l'imagination, tout ça. Il y a beaucoup de gens, comme tout à l'heure il y a un cas qui est là, les personnes sont venues, le médecin a vu, on leur a diagnostiqué, croyant que ils ont cher. Mais ils sont revenus après avoir vu les tradis, après avoir vu Kilikilisko et Komi, tant comme Rasco, ils ont automatiquement tous les jours, tant comme Aigu, bisous qu'il faut tout ça un miracle. Le TBC médical n'est pas un faiseur de miracles, c'est un hôpital qui traite de A à Z. Bateau Bazar, soit à Koti. Tant au Baropé Sayo, joue au Bima, au Tambolo Kimimbang. Il y a des voilà. Et ça, Moussala, ça dit docteur Salam Moussala, nous avons un traitement. Voilà, nous avons un traitement, la TPN, c'est seulement ici qu'on fait. Tous les grands hôpitaux, ils en veulent. Quand il s'agit des plaies vasculaires, des jambes, Mamoutou en italien, ouais, ça demande à docteur. Il fait des opérations de manière extraordinaire. Mais le gouvernement ne le soutient pas. Ne vous aide pas. Non, tout ce que vous voyez ici, c'est fonds propres de l'État TT. Et bientôt, nous avons le centre de dialyse que vous allez voir. Ce sera la dialyse, l'une des dialyses les moins chères du pays. Le matériel est déjà arrivé. Le docteur arrive dans quelques jours pour inaugurer. Le docteur a une liste de patients qui l'attendent. Donc, il est obligé de venir ici chaque mois. Madame Violette, elle est obligée de venir chaque mois. C'est-à-dire, il y a 5 000 euros. Maman Kotiawa. Na moté maman Violette. Votre émission, bon monde passe là, bon monde a souffrir et tout. Mais vous n'avez pas pété mot comme on dit en français. Bino doit la mbongo. Je te dis. Bino doit la champagne. Bino bolé karabatu. Bino ka danser. Biso siko kanaki na kimuke na biso na kaka na kimute mo nzama pesa yango mo lelo MK bino mo poni to sa émission to betela ngo petango te biso to 5 minutes émission te. Biso to 5 remerciements na émission te. Donc maman fait 5 émission te. Et zalai kaka po na beta setina loba que nous on a une devise sur des colibris pour les autres. Un colibri c'est un petit oiseau. Na incendie mo zara munene. Azoto kama i goutte par goutte. Babio sani habité mais si on a na salon bino pe bo sali yango. Je vous interpelle encore une fois, les autorités de ce pays, prêtez main forte non seulement, mais donner les moyens à ceux qui ont les moyens et le cœur de faire quelque chose. Voilà. Nous n'avons pas besoin de l'argent pour jouer, le couple de tête n'est pas nécessité, n'est pas en manque. Ceux qui pour la fin de la photo, pour la cabinet, parce qu'on a miné, mais bandima et locaux ils c'est Foutamaka, sans rechigner, mais juste pour le bien-être de la population. Mais je pense que Dieu qui récompense, le véritable rémunérateur, est en train de rectifier les choses. Donc voilà, faites du bruit, parlez. Maman va être soignée ici par la volonté, par le cœur du couple Tatété. Docteur Benjamin, maman Violette, merci d'avoir écouté. Je vous ai soumis ce cas. Je ne les connais pas, je les ai vus la dernière fois. Tu étais là, il y a bien fait ils sont morts dans tous les avant que tu y a loba parce que nous sommes comme maman on n'a pas signé sur ça qui n'a vraiment pas merci merci vraiment moi je dis nous Togolais Mbaté on dit le mal grandit par le manque d'action des gens de bien. Le couple de tête sont des gens de bien, nous sommes des gens de bien, nous continuerons à travailler. Voilà, comme je dis toujours à mon frère David Chibang, nous continuerons à travailler. Donc moi je vous remercie pour vous pouvez vous disposer, c'est pas un problème, nous on continue à parler un peu. Merci. Vraiment, au moni action. Vous savez,
Oui, puis que sourire ils ont une monok. Sourire, yo sourire ils ont une la sentir on dirait. Toi on a 60 degrés Celsius mais ba tchenga litanga. Et nzamba ça ni pour la coupe. Ti nzamba ba qui c'est là. Na biso il y a papa na biso le docteur en tout cas tika vraiment hein à tout seigneur tout honneur hein à tout seigneur tout honneur. C'est ça papa. Docteur ta tété na maman na biso Violette nzambe aba qui c'est la bino ya mingi parce que biso tozo bunda parce que bino boko bunda ka bino moroté nous aussi nous sommes là tokola muka tongo na ba micro tout ça et tout sali remerciement na biso ezali nani pub na bango fait les carapans na biso chaque fois il faut les caca pourquoi parce que des gens comme ça ce sont des gens à louer ce sont des gens à mettre dans la prière nzamba kota makambo na bango parce que ceux qui ba commis 5 10 ceux qui ba pambwa misusu makambo zo fongo mali susu koleka parce que maman oyo État yela ki bomoni na misu na bino, il y avait personne. Certaines personnes yamawa à $100 na ye. Na pesi pe merci na fondation nini. Oui, il y a côté la biso $100. Fondation Yuyu. Fondation le cœur de grâce, les amis de la grâce. Il y a maman Yuyu na pesi merci énorme maman nzamba mona yope. Ayi ko pesi participation na bango, ba pesi quelque chose et banda ko kokate to zomi tuna to sala ndenge nini. Mais tant to komi awa, le loto kaka téléphone est sonné. Talande to tiko tambola na sa moyi. Téléphone est sonné ba benga babi maman, yaka na maman wana zonga na ye to zoyer en charge. Et sengo na zaki nango est énorme. Mais dans ce bino, c'est pas fini. On a des enfants qui sont restés dans des conditions précaires. Il faut tout la solution. Tout ça qui pas, bah moni volonté, tout ça qui maman azui, maman taille azui en charge parti on est tikali, biso s'occuper na bana. Tout le qui la bango solution, tout le qui la maman au place ni akoko qui fanda, sera bien hôpital. Effectivement, il faut moi quelque chose pour mais déjà maman côté azui soin naie, si ko total la marambo ya bana, na isika nini ba ko fanda. Papa na tiki yo moko yeba ko. Vraiment. Voilà, je pense quand même que vous nous avez suivis du début jusqu'à ce moment où nous sommes. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup à tous ceux-là qui ont apporté un bout de bras. Et j'ai dit que Dieu vous bénisse énormément. Hein, couple Tatété, Maman Violette, en tout cas que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Missa Nabino prospérer Kendeli Bosso et puis Bolembati. Parce que dans Mboka Haute, on a besoin de battre le rôle à Bino. Vous voyez? Il ne faut pas venir. Balobi Awa. Bazui soin naie parce que azali nécessité. Batu ba komi ozo na mbongo ya ko se faire soigner ozu ba pesi o meli oye apo ba edoté yo za nécessité te. To ye ba comprendre parce que bato hôpital le fait vivre. Voilà. Bo linga te bo boma yango po ba nécessité bazanga sika okende. Bazanga place ba sunga ba. Bana ba personnel faut ba futa ba na beta cité. Bo tika marambo ya ko yaka awa oye ote ngam na zangte. Bo tika bato bazangi ya solo. Baye ba kozwa bango en charge. Et puis l'état sunga s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'État. Pourquoi qu'on majorer la taxe na bateau bateau c'est la bango ba ko tsaka bino na ofele ba kisi na bango ezaka ya poto na otanga ba kombo na naka na mambanga ya poto kaka ya poto kisi ya awa ezate na meli doliprane ya awa Webing sont mêlés de qui chasse, ça 30 minutes, on a passé 10 minutes. Voilà. Il y a ce qu'on mêlé en 2 minutes. Directement, changement. Mbala moko pas ceci. Au moins la différence n'a ni on se les a importé. Alors si il était au côté Makambo, pour quitter la bataille, il y a taxe, pour exonérer en payant à prix zéro. Par contre, il y a matériel, n'a pas bilon, la moitié c'est l'hôpital. Mais la logique des choses, ça va être mon coup de bafoutre à sous taxe. Mais oui, parce que Bazo est vrai pour l'humanité. Nation, on a besoin de gens comme ça. On a un couteau, s'il vous plaît, je lance un appel aux autorités. Ministère de la Santé. Boyo que la bateau, ma bolo ba taxe na biloko, on a ba sunga population papa. Pardon. Ah qui si soko meli na 12h 2 minutes qui bien ata yomo. Dena ba yambelo kaka hein. Omoni ba ndo yam. Ba ye na chaise roulante on a kitoko wana. Mais la sécurité d'abord est bien assurée et puis les araba place muso au côté au monde mettre kangelo le ngoko la ngabe to gauche droite mais awa autre mettre oyo azar directement. Ya azo recevoir yo comme il se doit. Voilà. Merci, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. Restez fidèles à nos antennes. L'actualité reste en continu sur MK et Yokani Télévision. Ciao.